to monika ke non na sa mai o libulu ezali mai ekota ke bima kuna abenda ngo bia tindi kangana ke liboso abimi abisi baninga bazaki libanda mwana bino asani akufi leko betela Mobutu na ko adorer Mobutu baba ya politique comme on a mboma nyangi manu o ya boti ba papi mboma ngana papi mboma to abandeko. Ah bon? Ouais, même les frères Espérant Bakadi ya Mangembo les pasteurs. Baba ndeko. To abandeko to bota mitata moko. Mesale Yesu mesale papa mesale Zambeta salo yo Pachi nanti meye Mesanga na meshe Nkikatula soni rafa Zambeta salo yo Mula lutabula enjou Zambi mesale Kuisangi sala papa Zambi mesalo Ngetabuta ya Geta bala kange Bambonga takwisa kayo Zambi tasale ye Lushingu tabonga ya Zambi tasale ye Mwana moto te Boa kosangai Abongwa ni pete Boa wangana Nzambe ya le Nazarien Le Nazarien Le Nazarien Le Nazarien Ebana kita kokoma mokondima Atako babakola ke mafuta na musakolima Lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien Lipamboli oye mona na katempeni mama kantelobi Koleke mapapu masope mafuta Toko kesitana longo na nzambu oyo mabenga na makoni Efada, thank you Fada. Charmé fidèle, balandinyo sont toujours besoin Kalibako ya kwanda biso na kati ya chaîne Abino ya Nazarien TV na kati émission Abino table sainte est présenté par votre humble serviteur Dadi Mokwaya. Aujourd'hui na émission Abiso ya témoignage nous en a pasteur JC nous en a kati plateau oh le lot ba réellement qui est d'abord les pasteurs JC témoignage nini les pasteurs JC o amemel biso na mkolo ya lelo na ba abonné nyonso na balandinyo sont toujours besoin Kalibako ya kwanda biso na kati ya chaîne Abino ya Nazarien TV. Avant d'abord de présenter Bino, les pasteurs JC, na na régie, a-t-il abisso vraiment le sako mokonzi, il y a la servante de Dieu, Maman Tiffany Mokwa. Et puis on se retrouve après cette chanson. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Afandi. Assis sur son trône. Fandi saye. Nazo mono tetika Yesu afandi. Merci Jésus. Afandi. Salaboye. Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela
ye losako. Katela ye losako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre wa kokata. Adaba généraux wa osala nini? Adaba ministre wa osala nini? Adaba président. On y va. On y va. Voilà, na bicha olo ça comme on ça le plaisir à la Philomène Mukwaya Motema ya Bivens de Yombo depuis Londres, ça le sous plaisir na c'est lui qu'on appelle 3 fois boss Jack Pro depuis France, 3 fois boss na bicha oyo et ça le vraiment plaisir à Losako Mokonzi. Avant d'abord le pasteur JC n'a présenté bino était au témoignage à pasteur JC na roloba non les 17 mois Bobo m'a déjà ils abotama et là il y a serviteur de Dieu et la serviteur de Dieu Nabino Dadi Mukwaya na ebi les 17 mois botama et là nous avons bomba biso une année de plus dans ma vie na ebi que mère boss déjà a ebi déjà date on a maman Tiffany Mokwa na ebi qui Mobali Nazareth na ebi que ba abonné nous sur maman Esther na ebi que non les 17 mois botama et là ya Dadi Mukwaya Alvin Bea Joe MK, vous avez vraiment bienvenue bien non. Déborah Makangila, Nabi Kenon, date on a déjà bien, ça l'a plaisir, la vidéo na bino, message na bino, ça l'a bien Dadi Mukwaya. On sait qu'on a giré sur la caméra, à fond la caméra, on a présenté le pasteur JC. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour journaliste. Santé le pasteur. Te santé dans un autre bien makasi. Qui m'y entend ça? Qui m'y entend ça? Moi, moi, gentil par rapport à Batunio sur Bazui, Libakou, Yakolano en ce moment, par rapport à l'émission de témoignage, moi, gentil, ne cause ani. Vraiment, na pesa bango mbote mingi, nzambe ya lola wa permettre lelo tokutana bango apambola bango. Apambola, tombola, kangola bato ebele, pe nana kodimete. Le Seigneur va faire des choses terribles. Pe bande konyo so ba Holanda biso ba ko sepela sou makasi sou so boleka. C'est bien, ma casse, Babi, que toute chose commence par la prière. On ne peut pas commencer cette émission ça. Tokabango, on a beaucoup d'ensemble. On a des prières qui sont par rapport à Batunio sur Bazui, les Bakou qu'on a choisi. Topesio merci bisiko vande na lola na ngwende. Zana biso tata biso to zalaban. Bundela biso bitumba longisa, puissance à molili. Puissance et à ténèbres, force et à sorcellerie, où ils ont dominé Mokili, force et à sorcellerie, à ténèbres, où ils ont engloutir Batu, pe ba vie à Batu, ba puissance à ba sirène, nazo zoabokonzi, na kombo na Yesu Christo, ko benga na pe ko chassango ko tia kombo ya Yesu kati na bisika, était ko implanter croix Golgotha kati na bisika oya banda kapea sukisa eza kombo ya Yesu Kristo Père banda na biso molimo mosanto akamba pe asunga biso soko komisa biso na suka to santo peso merci na kombo na Yesu Kristo yo okufa ipo na biso amen amen l'homme de Dieu pasteur JC première fois dans les canaux émission de biso ya témoignage en forme vraiment toi en forme penza eza makasi Formeza makasi to memi makambo ya minene. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Mais nalinga avant que yambonga na banda koloba to na banda koteya na banda ko sambela nalinga na yemba. Oninga ko yemba. Après avant nalinga na yemba. Ya so na yembi te na yoka neti makambo na okokate. Mais il faut na yemba poete le Saint-Esprit quand je chante akitana nguya pe asala makambo ya minene okoka penza suki ya mutu ezo sa nini ezo telemo senti penza ba chair de poule o senti ke gwana nguya nzambe akiti po biso to sa musala na masekite to sa penza musala nzambe na souci ya musala na puissance oyo Christ a prometaka ba disciple ke na mikolo atsuka na kitela bino molimo likola ba jeune pe likolo ba tata likola bana ba ko sakola de lokola tangwa ngwe koki il faut molimo mosanto asaka nini
akitaka même bato balanda biso za na ndako na musala senti que y a la présence de Dieu. OK, ça va tout que le pasteur ici. Sala ya Zambita sale ata sala ya Zambita sala ya Yaya mesale Yesu mesale Papa mesale ya Zambita salo yo Pachi nantime ye Mesanga na mesha ye Nkikatula soni rafa Zambita salo yo Mula lutabula un jour Zambi mesale Kuisangi sala papa Zambi mesalo yo Ngetabuta ya Geta bala kange Bambonga takwisa kayo Zambi tasale ye Lushimbu tabonga ya Zambi tasale ye Mbuta di bunde ye Bakala di baye ye Soso buola ya Zambi tasale ye Bisange salo yo Sasukange sale ye Rafata sala bampangi Bapeta sale ye Tasala deja Yaya tasalo yo Mula lutabula un jour Nzambi mesale ye Tangu talunga kayo Nzambi tasalo yo Geta bonga kange Nzambi tasalo yo Lujingu tatome yaya Nzambi tasale Kuisange sala papa Nzambi tasalo yo Mbuta di bunde ye Bakala di bale ye Sosobuala yaya Nzambi tasale Sasukange sala yaya Nzambi ngeta sala kange Neme vainda na zulu Betu na toto na mpashi Neme vainda na zulu Toto mpashi Lushingu mpashi Jésus Bwela mpashi yaya Kinshasa mpashi papa Kongo mpashi Toto mpashi yaya Afrika mpashi Mputu mpashi yaya Na France mpashi yaya Etats-Unis mpashi Na Belgique mpashi Jésus mpashi papa Bisange salo Sala yaya Yaya sale Sale yaya Yaya sale yaya. OK, merci vraiment le pasteur JC. Nzembo ni lo bani. Nzembo na yembi yango na masekité. Peut-être s'il y a quelqu'un est en train de nous écouter, de nous entendre, ça c'est la langue qui Congo. Mokili wa mokili basaka nango te. Batu ebele basaka na mokili ne connaît pas le monde. Nzembo wana na yembi yango na sima pasi makasi. Tina botama na lekisi tango mingi na vina nga ya kobela. Na bela mingi na yebi na aza na âge ya 6 ans. Tozoye to la moto yebika na ilanga système bamboka na biso. Boye to la moto mopanzi ya moto libulu. Ndeko nanga moko atindika nga na moto na kueya na moto na zika nzoto mobiba. Babimisi ngai les gens n'étaient pas sûrs que nakoki ko vivre. Omoni papa journaliste makambo toye nango awa. Naibi ete na sima batu nyonso kolanda émission où il y a des choses le Seigneur va faire na kati ya ba vie ya batu. Pote kaka batu ba olanda biso batu ba kokangola makana kolanda. Pourtant to kota la vie ba prier to kota ba émission ya makati ya ba délivrance, il y a des choses il y a batu ba mona penza nzamba zo talikolo ta nini. Aokita omona ye. Pote nsambe biso to sambela nzamba masekita nzamba sa makambo ya minene pe akokama. Ngai tant na longwe na 6 ans na machimwa likolo na bela maladie moko babengaka mabobo. Eza précisément batu musu ba go bengango rougeole et bimsaka bambuma boy na nzoto jusqu'à ouais après kozika wana na ozala nazala ba âge ya 10 ans. Na lelo na nzoto na omona ba cicatrice. Na lelo botala âge ya 10 ans na lelo ba cicatrice na nzoto. Na bela makasi. Na âge ya 12 ans na kangami na se ya mai. Ouais. Na kangami na se ya mai tokesa kana na bami. To monika ke non na sa mai o libulu ezali mai ekota ke bima kuna na ba camarade to so kota to so bimo bika bana mikebo découvrir loko mo boye ezaki asika donc pona bino bomo jomo na ngone teza esengo to so sauter donc to ke na batour cette fois-ci na koti na se kuna na kangami na santai penza l'esprit nanga ke lelo eza mukonanga osa nini ya kokufa ngana lekisi makambo ebele na vie
soko talinga okomona cicatrice otalinga na lisu kotoyo ouais cicatrice omona cicatrice tango nakangami na se ya mai camarade azaki sima na ngai ya pusani asimbi ayoki nga nakomi makasi oleka benda ngo bia tindika nga na ke liboso abimi abisi baninga bazaki libanda mwana bino asani akufi bwana naomela mai mwana bino akufi bango olepe bakota na intervention babandi kokimba le temps bazokimba j'ai senti une force ya makasi loboko penza ya mutu eye etindiki ngai tangu loboko wana etindiki aki ngai nde na bimaki na makasi nage tutana na libanga nage tutana na libanga ozomona cicatrice wana silaka te nage tutana na libanga nde nazoki donc na bimi libanda pe mesuki mai ezobima na munoko na zolo bango tango bamonaki bango na musika baye kozonga bakoma ofina ngai ti pe meya kosala nini pe meya kozonga na age ya 12 ans na age ya 12 ans na papa na bandi obela maladi nini na obela na bela fièvre jaune na bela fièvre jaune ndenge naza boye pendant 12 ans nga na vie na sepeli te nde baninga basepelaka zokola azosepela vie eza bien vie eza à l'aise akuti makambo nyonso à l'aise batiela etu nga nakuta makambo à l'aise te mon nom c'est Jean-Claude Mboma maman na nga fille une animatrice ouais olivier ya baanimatrice bazalaki nango babande kozala mboka moko te tambola mboka o epai biso tobotami 7 na mama aboti ngai tobotami mwana na mwana na tata na ye wana mama aboti yo animatrice alaki animatrice ya misia mokili ya miziki oyo ya mubutu tango wa mubutu animation alaki kobetela nani babande kobetela mubutu na koadore mubutu baba na animatrice wana koadore mubutu ouais bao bazaki ba animatrice babande koadore mubutu nde bisika ngana kobotama na un papa oyo pe azalaki mutu ya politique kombo na ye Mboma Nyangi Manu oyo aboti ba papi Mboma ngana papi Mboma to bandeko. Ah bon? Ouais, même les frères Espérant Bakadi ya Mangembo les pasteurs. Bo bandeko. To bandeko to botami tata moko. Tata moko yo papi Mboma obi maman aboti yo azaki animatrice. Azaki animatrice ye muta boti papi Mboma te papa na bino nde aboti ba papi Mboma aboti be Espérant Bakadi na yo. Ouais, tozanga pamba te toze belé. Bon, si je comprends bien boza papa moko na ba papi Mboma na ba Espérant Bakadi mais ba maman différent. Ba maman différent. OK. Nde papi Mboma za na ngo poza na ngo. Nga komo na isa Jean-Claude Mboma? Jean-Claude Mboma et papi Mboma. Ouais. OK. Nga botami na animation, bango ba botami. Yo botami wapi? Na animation na botami na Gungu, na territoire ya Gungu. Bango botami papi Mboma botami wapi? Ba botami na ba Congo, Espérant Bakadi na ba Congo, ba e bulungu balungu ba e Kikwiti. Bino bango boza en bon terme. Ouais. Nga na papi to kutana déjà pe to solo na biso. En bon terme. Ouais. To solo la ta una ucha ngola na komi boye na koma itina lembe sika ba ser bazali to kutana to solo la. Ah papi Mboma to. Ouais. Tu sais pourquoi qu'il n'a pas papi Mboma. Bon nanda kuna vraiment na koma na noter parce que moi la prière me prend le temps. Nde na zabwe na tambola te. Nde na zabwe na tambola te nga vanda na église makamda nyo son église vi na nga na église do soko lingozo nga nde ngo zabwe do soko luki yeso lukinga. OK, voilà, continue. Nde na kobela pendant 12 ans tant na obela malade si la raté na okola na continuer toujours kobela na ko comprendre te na kati ya famille bato bazokufa na komi na age ba 15 ans un jour nazoka neti pe mezo koma mukuse ifuna sanza na osanza boye na osanza makila maladie nini kaje ti na okini tina sanza no ka pe mezo koma mukuse funa sa nini na sanza umoni ka ndeba tuwa ka posa ko sanza tangu ngana okiposa ko sanza na sanzi boye na sanzi makila nso kande makila na kati ya famille ya mama na biso ba mama baboti ngai
na kati ya famille donc soki moto asanzi makila première fois asanzi makila deuxième fois moto wana il faut asala nini akufa nzokande yaki na mutu oyo azolia bango azosalela bamakila wana osanzi makila mba liboso mba mibale mutu wana il faut asala nini akufa nga asanzi makila après quelque temps encore ba 8 mois boye nasanzi su makila na sanzi makila sikoyo ekomo bangisa batu lokola batu ba sanza soka sanzi makila première fois deuxième fois il faut muto akufa ngape na sanzi mbali boso mba mibale batu bakomo banga siko bakomo ne lokola sanzi makila mba mibale ya zo sa nini azokufa yaya kozala na Yesu oyo eza malamu Yesu yo Yesu n'importe qui au batu bata mwana kombo te ba monaka kombo ya Yesu mais ngana lingana la kisabatu ke Yesu a kombo ya puissance. Le nom de Jésus c'est une nom oezo kango la mutu niveau ya kato ya problème pour na kobete lolo kaka na kati émission ya biso toza ko comprendre papa journaliste mona ke na famille batu bakufi ebele pe même les maman kuluto abande ko boma batu na famille avant ça batu a confirmé abisi bango ne naza boye na boma batu na bomi 31 personnes oyo aza neti 31e personne mais ngana koki ko boma yete pourquoi na bomwana na okola na kutana na nguya nzambe nguya wana yango esala ke malgré batu bakozala bazokufa malgré batu bakozala na souffrance malgré batu bakozala na problème nguya ya nzambe esala nini nda ebatelanga yaya na lekisi temps na monde ozomona baninga balekisi temps ya bisengo kolia komela kosaba fete mais nga na lekisi temps ya malade na lekisi temps na zo biso ke tango ebele na vie na lekisi ya malade c'est ainsi nzambe wana ozoka kombo ya Yesu wana c'est un nom tellement puissant batu bazo comprendre te venu ya Christ na mokili le Christ est venu faire une mission libère le peuple qui était dans l'esclavagisme comme même bango na libération na bombo bazala na kimia tangu mwana mobali ya ye okotanga na mukana na Apocalypse Bible lobi na chapitre 12 malheur à la terre et à la mer car le diable a descendu vers vous sachant qu'il a payé des temps mission na ye eza kokanga ya koboma pe ya kosani ya koégorger Jean 10 le volet vient dérober égorger et détruire mais le fils de Dieu était venu pour que les brebis aient la vie mwana nzambe tangu ya ye Dieu lui-même Dieu atali mokili ndenge zo souffrir atali yo ndenge zo nyokwama amoni ba passe no amoni makamna lobi non je vais pas rester ici je vais descendre c'est ainsi Dieu a conçu combo il y a Emmanuel qui signifie Dieu parmi son peuple Jésus de Nazareth akoya kokota akotinda ba messager ba kopesa message pa ya nani ya Marie ke yo bongama pote yo zo yamba mobiki sazo sanini azoya nzamba kota likola kokota na kati ya Maria akosala 9 mois après les 9 mois nzamba akosala nini akobotama mwana muke na âge à 12 ans azokamwisa mokili mwana muke na âge à 12 ans vandisa bampaka ba mikolo ba scribe ba pharisien pendant 3 jours na kati ya temple makambo ate ya bango bazondima te aote ya bango fongola bango mema bango na dimension basani bandima te baoloba nini et d'où vient cette sagesse makambo ezo utaye wapi ka bango babande komona ba ete tata na ye Joseph maman ne Marie na bande kone ba Jean ba Jacques ba sakati na biso mais Jésus Christ bango babande komona na bomutu était Dieu lui-même. OK, Dieu lui-même. OK, vraiment l'homme de Dieu toujours là toujours à âge à 12 ans au Bela. Ouais. Donc continue toujours à témoigner. Na âge à 12 ans na beli tango na beli 12 ans. Na beli fièvre jaune et belé pendant un temps na ko sanza makila na beli fièvre jaune après na ko sanza makila nzo na makila ezalaki soki muto sanza makila ifu muto wana kasa nini akufa ngana sanza makila bango baba na sanza makila 2 fois mais ngana sanza makila 2 fois te combien fois ngana sanza makila 5 fois ouais ngana sanza makila 5 fois mais toutefois nazala qui protéger kaka na puissance ya nani na puissance ya Nzambe wana no iba Nzambe na eba ki Nzambe
quand nde naobela na troisième des humanités naotanga na mission un jour la nuit le Seigneur m'a visité na troisième des humanités mutu azobisanga na pongi lelo bazotio maboko j'ai vu quelqu'un auti likolo na sultani ya pembe abisinga fukama na fukamaka na pongi azobisanga boy mokeli ya likolo pc ezangai menaye poete na sunga yo sunga pe bandeko na yo akosambela po nanga akotianga maboko ndako kendi na osambela na église catholique kuna na kati église na butu moko ya elandi na samedi nzamba visiter ngai l'église catholique oh nzamba visiter na église catholique nzamba visiter ngai to na doctoire ouais doctoire na église catholique oui na église catholique na église catholique eza ya bandoki eza salle d'entente pour l'enfer et tout ndenge nzamba ko visiter na place wana omoni appel à nzambe appel à nzambe nzamba asala makambo selon te ba volonté ya bato nzamba asala makambo selon volonté na ye po te nzamba azali na posa na nga oyebi même na église catholique babenganaki ngai ouais bon tokoma la toke malem pour bungisa bato te nde bana na biso na témoignage na 12 ans au senti bakila après na senti bakila 5 fois malade ezosila te na continuer toujours kosala nini kobelaka belaka kaka mais toutefois na bane kozala soki obandi kobela kaka tata nomonaka na pongi peut-être okomone te okoyoka mongongo na ye po ete nasunga yo okufa te asambela mpo na yo obi okomona alati sultani na ye neti munganga ayeli yo bakisi na ye na bakisi yango oyo atraite yo na pongi ntango akotraite yo après journée elandi ou bien après 2 jours 3 jours osenti mbalama nzoto esala nini ekobi bien ntango nga nazobela nazala kobela mpe naokola nazobela naokola nde ntango nakoma osanza makila nde baye koloba na famille ke lokola peut-être asambelaka mingi akozala na maladie ya tolo to mema na hôpital comme ça basala ebe examen peut-être bakoyeba soki aza na maladie ya tolo nde bakozwa ngai bakomema ngai na hôpital tokokende kuna na hôpital bakosala examen maladie eza te nzoka nde na kati ya famille bamama babotami 9 sur le 9 na bango le 3e famille ya bamama bayebaka te azalaki sorcière yende mutu abandaki koboma bato yende mutu ayaki kotémoigner mpe bokolanda biso na témoignage ya biso ntina suka boyeba ndenge nini ayaki kokonfese kokutana na nguya ya nani ya nzambe mama kulutu azalaki na pota monene na lokolo pota nde bando osila te 3e ya bamama ye kutu azalaki yaya mama oyo aboti ngai bamama babotami 9 azalaki na pota monene na lokolo pota wana ebande kosila te pota wana chaque jour na ntongo biso tobande komona zwi nzungu ake atie na moto atokisi mai akozwa mai ya moto abandi kosokola pota akolongola babandi na nsima kolongola babandi okomona akolongola likasa to makasa abande koloba kisi azotia na nini na pota nzoka nde toyaki kodécouvrir ke na makasa oyo abandaki kozwa mpe kotia na pota abandaki kotobola ngo madusu misato makasa na oui abandaki kotobola ngo madusu misato bon na lingala nayebi te soki tokobenga ngo nini makasa ya lidama makasa na kikongo tobenga ngo matiti ya mvumvu disco likasa ezaki ya nzete yango wana te omoni basinga oyo basalaka basaki ya kala basinga mo basalaka basaki ya kala banzete nango siko makasa nango oyebi yango nayebi te soki opesa biso komo mpona batelespectateur balanda donc kombo nango mpenza na lingala wana aloba tosala recherche na bato oyo baza très habitué avec le lingala mais abandi kozwa makasana atoboli madusu misato atoboli omona misu omoni munoko azwi atie na nini na pota oyo ya liboso oyo ezangi kotobola kotia
ya kotobola otana se o ozana kotobola te wapi likolo na sima kozwa ba band ba bandage asani akangi chaque tongo akobimisa nzungu atena moto asimisima ya moto abandi otana nini na pota naye sikoyo azaki na système koto na famille bato bazokufa soko sanzika makila première fois osanzi makila deuxième fois mbala moko yo faut bela grave obeli ata pendant 8 mois 7 mois ina ne muto asani muto akufi yeta yo zo kufa pota no komona yo kufi pota ne kauki yo kufi pota ne sanini pota ne kauki sikoyo tangu pota ne kauka muto akufi mikololeki ina ne deuxième année troisième année précisément bandoli ya bato entre 2 à 3 ans le troisième année okomona kaka ata mwa mbuma muke esali na pota wana mbala moko pota bando sani e bando bibisa mai ngana moni na pota ya mama kulutu na biso wana suki ezobima na mikuwa na pota na ye bon avant de continuer ceux qui ezobima na mikuwa na nini pas na mikuwa ezobima na kati ya pota oui na nini o éclaircir bato bolanda biso momke est-ce que maman lek na bino azaki marié azaki na bana to abana juste azaki ka yemoko nda bano sa makambo wana par rapport à ne ouais mama kulutu na bino mama kulutu aboti bana 4 abota bana 4 na mombali bana 4 mibali pe différent allez bon te bazali okay bana na bazali mibale ya mibali abebisa mayele na bango baki bazoba neti bizengi bongo bazali mibale ya basi na vie na bango moko abala te on te découvrir bango na épisode d'un ya to bazali OK continuer on a juste un flash pour toi yeba pour toi arriver nini bana na artiste ko baza envie on continue pote ko bimisa mai tango bimisa mai ifungwami omona ko tsanzungu na moto abandi su système na nzungu na moto ko banda ko dzwama ya moto awabwaka na nini na pota asa neti muto asokola pota kana système na ba makasa wana mama kulutu nzoka nde pota wana ezaki nzungu donc soki azwi esprit na yo yo muto azoboma azwi esprit na yo atie wana donc yo nde il faut kanga pota okanga hémorragie toyoki ko comprendre nde tango bato bazo sanza makila tozalaki kaka esika ya nzungu oyo mama kulutu abandaki kotya na moto soki atie nzungu na moto nzungu wana abanda ozala na bamakasa nalobaki azalaki na makasa abanda kozwa makasa na banda otobola misu atoboli yango misu atoboli monoko azwi atie na nini na pota ntango akotia yango na pota wana kosala yango chaque tongo chaque jour na tongo akotia na pota soki atie na pota azwi babandage asala nini akangi c'est ainsi bien aimé biso na famille na biso eloko ebandaki koboma batu ezalaki nzungu oyo babandaki kotia na moto yango ebandaki komela makila nzungu wana ebanda omela makila ya batu mpo na famille okomona ete mutu nyonso ava kufa abandaki kosanza nini makila seke nzungu wana ebandaki komela nini ebandaki komela makila na kati ya famille na biso na libota na ngai mama aboti ngai baseki mamba bana bato nyonso bakoli na kikwiti bana kikwiti nyonso bayebi ye baseki mamba baza ba omba botami na Kadzamba na veni Kinzambi na nombre 13 basila na kokufa babotami 9 bango nyonso 9 mama kulutu na biso wana aboma mama Louise aboma ndekone François aboma Paul bango nyonso azosala nini aboma bango azosakana te meme bana o bango babotaki aboma na kati ya famille akangi batu nyonso mutu akobala te mutu akobima te mutu akofongwama te mutu akokende liboso te donc nzungu wana po yango ebanda otengaka nini makila comprendre ke nzungu ezopela likolo ya moto epe azalaki na mwa lituka na ye oyo abanda kotiela nini abanda kotiela nzungu mais écoutez bien aimé
wana bando passer na famille na ngai e bando passer na vie na ngai e bando passer na libota na ngai biso na libota na biso nzungu e bando mela makila peut-être yo pe na famille no ba réalité zali ka yo ndego zola nanga na kati ya famille no makambo ezali ka ndego zola nanga na kati ya famille no pe batu bakufaka ezala batu peut-être bazokufa na kati ya famille yo zo négliger ono biso ndeko moni boye kosanza makila eza nango coutume kobele pa na biso mbatu kokoya maladie ndeke eza nango coutume mais biso na famille na biso babatu babando tsanza makila bazo sa nini bazo kufa yo zo négliger zo mona ngo eza coutume ngana ko biso lelo ke eza coutume te il y a des réalités qui est en train de passer dans ton famille na kati ya famille na yo ezana makambo ezali batu bazana go kufa pe batu bazana go sa nini bazana go sila bien aimé. Peut-être les années lokomoko ya mutu ezana ba hotel o etombwama na kati ya libota na yo ezana ba alliance o esalama na kati ya famille o epe ezosenga ba prière makasi po ete libota no esa nini ezwa kokangola ma ezwa délivrance famille no lelo bazana kolela famille na yo lelo bazana ko souffrir batu moye ba bongeza te batu moye ba kende liboso ezate batu moye ba progresser ezate batu nyonso situation misère na misère kolela na kolela nete aki na kati ya libota na ngai nete zaki na kati ya famille na ngai mais tika na ebisa yo il y a quelqu'un lelo bien aimé soko kangami na ye okomona te mutu wana tika batu te pe akotika yo te mutu wana koya na intervention akota makambo na yo akota makambo ya famille pe akosala nini akangola yo batu bazokufa bien aimé yo zosala sembla batu bazokufa olobi oza mwana moke batu bazokufa olobi oza mwasi batu bazokufa olobi yo oyebi osambela te mais nazo biso oyebi osambela parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui incapable lelo atiaki mia na kati ya libota na otala na kati ya libota no situation nini ekendele te basi babalaka te bamimbali baprogressaka te bato batoni l'esprit ya kuluna bato batoni l'esprit ya ba problème bato batoni l'esprit ya koluka makambu lelo baza boloko lobi baza na hôpital lobi kuna yoki wana kuna mutuke tutie yoki wana kuna makambu kasu makambu bamsusu bazo bota te bozo tourner bino nyonso kaka esika moko vie ezate yo yamba Yesu Kristo za na kati ya même famille oza na même situation neti o ngana lekisi mais ozo sala semblant tika na bisa yo oko sala no semblant mais Bible lobi chaque chose en son temps lelo tango ekoki okoyoka malobo okotika ngote nazo biso famille ozo souffrir atosali lolendo tambo na balaba matisi mapeka mais soko zongi na ita ya situation ya famille otala libota la bino tala mbetu mama bino alalaka talaka na kati ndako na bino salwa kiteza soko komika na ndako na bino bazui bido 25 litres ba pesi muto vendre ese ni likola bido 25 litres muto vendre eza malédiction nyoso wana eza nini eza kozanga tala kaka vie ya situation libota na otala kaka vie ba omene tala kama makambo zokoma na kati ya famille na yo vini boza nango lelo bato baluka ba progresser peut nzamba kitakangola mabota yona lelo libota efongwami te yona lelo tikanya libota o bato bamelaka masanga so mutu abimi ya mondo yo yebi yango te monde ba réalité mutu mosusa o kabelo kopo ya masanga zu akotisi na kati ya kopo kandengo koti na kati ya kopo tikalaka mutu akosaka nini ya komelaka masanga ya kokutalaka na bato sengaka nini osenga matanga bien aimé tala situation vie na yo na yebite yo na vie na yo hotel nini marque hotel nini esa nini etomwa mapote ngana libota nanga hotel etomwa makeza kinzungu esika mama kulutu abande ko boma batu soki abandi ko tamwa litukane wana mwanzungu wana ya moto na tongo na mwa makasa na wana misatu abande ko tana pota abande to bola misupe munoko abande ko tana pota pe ko kanga bandaji chaque tonga abande ko sala et pe abande ko sala ngobongo mutu akosanza makila so mutu asanza makila mutu akufi après 2 ans pote ko fongwama miku ezobima na pota suki ezobima na pota omona wana ye abandi sous ko s'affaiblir tango abandi ko s'affaiblir il faut azwa sous mutu mutu sa nini a remplacer na pota pour être sa nini akoma makasi mais tu as une situation bien aimée qui est tenté de te déranger osana likambo ya mutuya yo lota bien te talaka ndenge yo zolala talaka ndenge zolota talaka makambo ezokomela yo talaka vie na yo lelo po to simba ta $100 ya pamba osimba $500 $1000 c'est un problème hein ya oti vie na yo ya kindumba pona nini puete ya une hotel na kati ya libota na bino esimba bino batu moye babala ezate mutu moye bala ezate
batu nyonso donc yo po tozwa mbongo il faut mibala ata 5 ata 6 ata 7 bakushe na yo na nsima mbongo eza nini mbongo ye eza vi ya mabe odeklare obima na kati ya makambo yango na ntongo ya lelo nazodeklare makambo wana na kati ya vi na yo etika yo na ntongo ya lelo nazodeklare puissance nyonso tali nyonso oyo etombwama na libota na yo tokweyisa yango na nkombo na yesu bien aime namemeli yo nkombo ya papamba te namemeli yo nkombo ya yesu ya baaventure te namemeli yo nkombo ya yesu ya bateatre te me ngai namemeli yo nkombo ya yesu ya vie mpe ya bomoi oyo eza capable ya kokangola yo eya capable lelo ya kopesa yo vie yango nga namemeli yo mpo ete yo ozwa vie namemeli yo mpo ete ozwa yesu kristo na kati ya bomoi no comme seigneur et sauveur akota makambo ya sika na kati ya vie na yo. Merci vraiment pasteur JC tout là nous vraiment témoignage oyo eza vraiment témoignage fort par rapport à tout nyonso sur bazuli ba kwa kwanda biso pasteur JC tozo ngamuki na témoignage na yo olobi nzambe abimela ki ozaki kaka na catholique na église catholique. Bon merci tant obona ki motimo ozaki kaka na catholique nazaki kaka na catholique te tangu nzambe avisite ngai nakomi na 4e des humanités esengeli nalonga 3e nakota 4e parce que esprit ebando kitela ngai na kati église catholique esprit okitela yo bando prophétiser ozoyisa baréalité na kati église catholique mpe bamakambu na bamboka ya environ siko basango basepelaki nango te parce que pa na bango prophétie lobake bacatholique oye lelo oyo wana ezalaki na ville ya Kinshasa. Non ngakoli na Kinshasa te na mboka na biblia ke na mboka binonso bapapi mboma te bapapi babotami kote papa na mama na bango bazalaka te bango bazalaka na bakongo bango bazalaka na bakongo bango bazalaki na bakongo ngai na bango na bakongo nga vi na bango nayebi yango te mpe nayebaka bango te ngai nayebaka vi na ngai ya mama oyo ya ngai kote ya papa nayebaka bango te Espera Mbakadi ntango nakoli kalate kalate mama bandebisanga papa nanga nkombo na ye Mboma Nyangima non yaya nde naza boye ndeko papi aza ye pamba te basi ebele bavandi na lemba bandeko na ngai ye pamba te nalobi bango pamba te toza ebele papi mboma aya te toza age moko toya mbula moko te wana kuna ngai nayebi bamwa abotama te toya mbula moko tobotami yango moko omoni nde naza boya nde na concentre boye wana mpo na nga c'était une distraction na concentre makasi na makambo na olobela kozala kindeko na mutu songolo na mokili mwanga ndeko ya solo ndeko ya solo mpo na nga c'est l'évangile bandeko lokola yo yambi nga na évangile oyo yesu alobi ke bandeko na nga ya solo eza banani bato topartage na bango liloba ya nani liloba nzambe. Ok, tant arrivaki tant on peut ça prophétie tant grâce côté le église basango ba CPT ba bengani na mboka nini na mission Kikombo na territoire à Gungu na secteur à Mudikalunga et bando c'est passé en parce que tant bando santa makila ozaki siko na église wana ba bengani ngai na mission Kikombo ba bengani nga na école cette fois-ci nazo kotanga na Kikwiti nazoya kotanga na Kikwiti na longwe mission ne kotanga na Kikwiti le dieu de ciel atiki ngate malgré ba bengani ukona nzamba la ninga tsina Kikwiti Kikwiti bano sa mene kana nazaki na église te yoka lisolo te tangu ndaye Kikwiti na bandi kotanga na Luzolo précisément na Moyo nde na aloba na bato nyonso bavisita Kikwiti to bana Kikwiti bayebi ekole babengi Luzolo bayebi Moyo
na bandi otanga na moyo année na ngai ya 4e. Un jour na ndaku la nuit le CD de ça encore na bandi ko sambela pote ya bando elanga ta nyoso lamuka sambela na lamuki na bandi ko sambela oyebi na bepoke wana ko sambela zaki rare otuninga ngo peut-être à l'époque zaki na 1900 combien? Oh 95 na bandi ko sambela 95 na Kikwit nzamba visiter nga tant na bandi osambela ba prière catholique siko molimo zo kita sikoyo okoza na pongo ki mutu abecho mbata la muko zola la bodenge nini la muko sambela molimo yango beti voilà la ambiance ici voilà tout là to pasteur Aisha molimo ko beto mbata la muko sanini la muko sambela na ko la muka na bandi osambela sikoyo mingi na bandi osambela langa. Parce que nazaki formé même na ba réveil on nazaki formé l'église mon côté mingi na bando tsambela alang nde bando côté langai a bouger ali maman na bouger nga betinga mbata na lamuki na bandi ko tsambe tant na bandi ko tsambela no parler langa ngozaki ndeni ka lango bato ba lobela miko ya na bia ozana tina rande to zabotio mona nzambe journaliste na menelo nza mama sekite nana memelio parla langue ya batsekite robo saka ya na zo bisote na memelio nzambe na lobi robo saka ba chrétien bazaki na tina ba mona Christ Jean Baptiste atindi batu bokende botala ezaye obi ezaye te abisi ba disciple ya Jean Baptiste bo vandawa ba disciple bavandi azobisa bango awa bababa bazoloba baveugle bamona basuru basanini bazoyoka baboite basote qui signifie présence en Nzambe ezali yaya tinde omoninga bona botama na kola na mela matanga te na bigu nango te na botama na kola na bigu makaya te nyonso na mokili tinde na zabo na botama na kola na tsamba makambu te na kota boloko te na te ba momi rien ordonanga te. Oh, l'église kutu ba auto samba na bango ba ke tuna ba pasteur to vana bango yango ava naga boye ndenge nini ya balate ya na zo bisoke ko bala ya volonté mais eloko nanu ya nani ya Nzambe makambo ba momi yango zo dise ba partir rebelle ba bebisa makambo Nzambe ko concentre-toi avec ce que tu as, libère les peuples qui sont dans l'esclavagisme. Batu ba nyoko même na mboko combien batu ya ba population ba na ba problème ba luka solution au lieu que na ça la concentrer na ba il y a distraction Nabia bwana souci ko tonga banda ku ba matériaux boko ma batu minene mais nana souci que monde à ténèbres et ça la dépeuplé to boto la batu kuna to même na monde Nzambe. Bwana tuti botamwa ba dipa misika mais nana tuti ke bato ba akobela ba olandanga ba zwa kimia. Nous avons une mission. Christ a sali mission atikeli ba apôtre. Ba apôtre ba zu mission. Ba tikeli banani. Ba tikeli ba pasteur à Kinshasa. Mais tala lelo ba pasteur à Kinshasa ba kende wapi na mission Nzambe atikeli bango. Tala lelo ba komi wapi na mission. Pona ko libérer peuple. Mouton tellement na porte na cahier après ça ka monta prêté monta on a fait $20 resate ba mona pasteur. C'est quel évangile? Quel évangile? L'homme de Saint-Esprit qui était lui. Pour libérer le peuple, bah on va sonner quoi, bah tu vas encore souffrir mouton belle, aïe lui azobela prêta mona yo, moutali a d'abord c'est un peu mbongo. Ya, n'a pas passé la Bible? Oh, n'a pas bisa yo. Tala, Yesu soka une église en balo yo hein. À côté fimbo yo to beta bato kalito babeta makana chiosa mais akamuke ce que le scoton oyo ka lisula ba zawadi ba pasteur pétage ba te belé ba peniel ba vaseline bimie tek un pasteur JC au monde ngondé o moni pesa ba kamba bato hein na vie na ngai na kota ngote pona nini na lakisa yo na ko beta lisolo moko peut-être lisolo aneza bongote. Tant on a zobé telisolo o eza bongote liboso Nzambe na lobelo eza lukuta. Car lukuta c'est un péché. Ya yo makambo.
Natanga kufiobi makambo liboso na monaki. Naza na bakraka. Naza na minyololo. Naza na basinga. Zelana loba na yote nasisa na mwelo kwana. Naza na bakraka naza na basinga. Na tuna di batona bokanginga bapwa boy pona nini. Bazo bisanga boy. Biso te tokangio bapwa. Mais makambo nyonso mabe osalaka. Yo moko zo kali bende wana. Moni sere ba bende to ekolaka na école primaire. Ba kilo moko ma bende boy 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Siko ya minene nango. Yango na kraka. Do soko sali pecho sika li bende wana, kraka li bende wana yo moko sa nini. Omi kotisi. Yango penza matolo bato mona ngane na za boy na vie. Na beta yango penza te na kipaka te nazaka beaucoup concentré na makambo na otala pour la libération ya peuple. OK, tous on a témoignage tant molime quitter le bando ba ko bando parler là. Molime bando quitter la ngai encore muta obeti yo. Obeta yo molime quitter lingai na bando parler langue bando sambela. Un pasteur ya l'église à réveil. Akoka masolo na veni kinzambi na commune à Kadzamba. Yana jeune garçon moko kuna nzamba asa nini. Azo visiter wana bango babandi ba groupe de prière. Babandi ba groupe de prière. Le pasteur Norbert atutungisa ya Galilée. Bisika kokai kolanda biso to pesi mbote belé pasteur ozana Galilée na kikwiti nzamba lola pambola yo atumbola komiso su mutu munene. Akotinda ba frère misatu. Ba frère wana na kati na bango bazaki na des prophètes na mususu azaki évangéliste. Akotinda bango misatu baya kotala soki ya solo nzambe oazo visiter biso azan nzambe to eza lukuta nzambe ozo visiter so nzambe. Ouais. Bande ko bakoyaka na porte bisinga bazo na bando pia bango prophétie. Na bando pia bango mutu na mutu kombo na kombo no blaze kombo no taxi. Wana ajni. Naza na 4e des humanités. Ouais. Na bando sakola na bando pesa mutu na mutu bakombo nae. Bakoya bakovana na koyebisa bango lebo za na pasteur atindi bino boya kotala soki awa makambo eza bongo to makambo eza bongo te. Mais boyebisa pasteur ke na sala musala o na otala na volonté na ngate mais na volonté nani ya nzambe parce que batu bazoya bazotonda lupangu bazomona ndenge makambo ya nzambe ezo sani ezo tsala masoko bandiko sambelo webi na bepoko wana otebi na buto bandiko sambelo ozana ndaku libanda ko to batu batondi. Donc problème bana ko likezaki ngwana tangu bakoya bakovana na convaincre bango toko solo na bango na kopesa bango bisakoli pe na kopesa bango makambo nzamba lobela kinga nde bakozonga bakobisa pasteur Norbert non assistant serviteur de Dieu vraiment nzamba azana onde kwana nde pasteur Norbert akoya kozwanga na ndako akomemanga na église ya mission évangélique Galilée ya apôtre Bob Mankaka akomemanga na église à Kana ndesika na kobanda kotsambela na kikwiti toujours na komi na Kadzamba akomima ngai epai na ye na église na ye na Kana nde esika oyo pasteur Norbert atutungisa ya Galilée oyo apôtre Bob Mankaka na ville ya Kikwiti pasteur Norbert akobanda ko encadrer ngai akomona ke les garçons a une ministère na kati na ane eloko nzambe le pasteur Norbert akobanda kotsa nini akobanda ko encadrer ngai nde bisika na koya kokota na église à réveil et kozala na pe na kotika la mbala moko na kobanda kotsambela nzamba kotika biso kuna te pe akotika biso te ako visiter biso toujours le Dieu suprême yaya soki apona yo oluka okima ye okimete so na imba nzembo na imbelango esengo te so na imba nzembo na imelango pasi na mena vie ya pasi frère ya pasi pa journaliste ya pasi bandeko balanda ngai ya pasi koleka obeli omela 4 comprimés diatabène minganga balobi amela nanu bakisi wana peut-être prima zo katolo lokola tsambela makasi mbala mututu wana église ya pasteur déjà na otsambela si ukana tant hospital za une église ya pasteur ouais voilà na otsambela ka kuna nde esikanga na za formé na bandi gote ya na bandi modération na bandi makamnyonso kana Galilée na église ya apôtre Bob Mankaka na kobela makasi nzambe akoya akobikisa ngai pe malade gosila te nga na beli na biki
mama leki o alanda mama na sima akobela kosanza makila akokufa likolo ya pota wana ka pota wana ezoli ya bato yango ndezaki nzungu. OK voilà to continuer toujours to landa olombi pota wana yango ezaki nzungu nga nabeli nakomi bien mais mama leki abeli asanzi makila abeli akufi o alandaki mama na sima nzamba akobikisa ngai mais lokola maladie ezalaki eloko moko maladie normale te ezalaki maladie oyo ezalaki na maboko ya nani ya mutu atako lelo biki yebe te ifu yo ozala makasi soko oza makasi te oyo azolanda yo ana mission mpe ana bit susi na ye ka ndenge amonaka yo asepelaka te mission na ye na susi na ezalaka yo osani yo kufa ana bamitambo atiela yo ana baliance oyo asala esengeli apesa sacrifice na monde molili mais opesa sacrifice nani opesa sacrifice yo et peut comprendre que mutu azoboma na kati ya libota ope azoluka boma nga aza mutu mosusu te mama kulutu propre oyebi lelo eza bafamille mosusu soko oyebi seke mwana bino ana ndoki baondimo te eza mpe na bato mosusu lelo bayebi soki mama kulutu no wana to tata no c'est un sorcier aondimo te ka la sorcellerie eza jet de l'esprit etali agité etali taité mpe etali qualité ya mutu te etali mpe université ya mutu te etali mpe peteto grade ya mutu te mama kulutu wana mama kulutu propre oyo azoboma bato na nini na famille propre ndeko mama babotami tata moko mama moko ko mutelinyo mpe na famille okozala mpe na mutu azoboma bato na famille okozala mpe na mutu azokanga bato babonga te na famille mpe okozala na mutu azosala kaka bato basala nini bafongwama te mais ntango yo ozoyeba makambo frère ozoyeba makambo sere ozosala nini okipe yango totiki yango kaboye bato basala na kufa mais peut-être yo David ya famille omoni David bato bayebaka te keka nde tobotami boye nde tobwati ye na zamba kuna azobatela bampa te un jour David akosala nini akofongwama esengelaki Israel na bafilistin bazala na guerre esengelaki David akende kosala nini kovisite bango David akokuta bango Bible elobi pendant 40 jours bazonyokwama bazosouffrir mutu akosunga bango aza te David akokana bitumba te mais David akokana tikela bango biloko ya nini ya Golia mais akokuta bandeko ne bazosala nini bazobunda tant que bandeko ne bazobunda David akosala nini akotika te David akomona Goliath akoka Goliath ndenge azofinga nzambe ndenge famille efinga maka bwana nini bwana nani bino kutu nde bozana bwa ata na mutu akolobela bino te yaya ato ana mutu te nde naza boye ni mutu ni famille mais na Yesu na nzambe o aza na lola na nzambe o akota makambo ya bato na nzambe o asalaka ba intervention na ba vie ya bato bien mais yo po na nzambe wa capable okango la famille na yo na ai ko encourager yo tala Bible komona te bato nyonso o nzamba kutana na bango Yesu akutana na bango nzamba kutana na Jésus encourager pona bitumba aibise fortifie-toi et prends courage akutana Josué abise fortifie-toi et prends courage akutana Jérémie abise Jérémie azoloba na mwa mukena kokatenza abise fortifie-toi prends courage moi aussi je te fortifie prends courage na bitumozana ngo ya famille na botele to mwami na famille na balianso bakoko peut-être bino te beaucoup de famille déjà na kokufa banoko batata mwasi ba famille eleki kuna ba famille élargie yaya bato bosombaka na libota songolo bayaka na batango akala na libota na bino balukaka basilisa libota po bango batikala bakonzi na kati ya famille bakomo lia bakomo boma mais yo siko lelo oyebi Yesu Kristo nzamba komo tombola yo lève-toi quel est ma frère bunda bitumba car yo David alibota ozo bunda bitumba na Goliath obundi bitumba David akuti bango ba ofingama bobalaga te nanda una bino kutu eloko malunga ezate nanda kuna bino botalaka television likosi na lelo nanda una bino nzungu malunga ezalaka te bolambela kaka koni
Yaya, yo botami na famille wana okuti basa nini bazo finga bango lève toi frère tellement concentre-toi na ba prière et ça ba prier na yo ko fongola famille et ça ba prier no ko fongola quartier et ça ba prier no ko fongola mboka et ça ba prier no bato bazo ko attendre bien mais soko so c'est la nani fongola yo mutu ta ko fongola yo mais yo moko yo nde bato bazo c'est la pote yo fongola bato mususu. OK, merci vraiment l'homme de Toto ko ba toujours na témoignage continuer tant d'aller dans l'hôpital tant on s'en dit tant on zo mais na ici. Ouais. Après tata moi sabina yo kufa. Tata moi c'était maman leki. Maman leki ayo kufa. Maman leki alandaka maman na sim. Ayo kufa. Ayo kufa. Ayo kufa ponga zaki na beli na yoki bien. Maman leki abeli asanzi makila akufi. Maman leki akufi. Siko kuna netike mama kulutu ye azaki na mission musute pe azaki na musala musute ye azaki na mission pe musala na ezaki kaka ya makila abando sala eloko te na vino kokuteka na tonga bibisi mwa june mwa mbanzi avandi wana batu bazoke mawa pota gayar bandindi ba kotonda batu bayaka kana bambongo asaka nini akabelaka bango bakabelaka ye bayoka kai mawa abelaka bandoki nde basala eboye nzoka nde ndoki ye bozo mona te miku ezo bima na pota bandoki nde batiaka miku wana nini na pota nzoka nde pota eza nzungu yende muto azolia batu azolia na nzungu na ye yango miku wana suki ezo bima na nini na pota. Donc ye phénomène wana panda vida ye mobimba ti ndenge akenda kokufa ayaki kokufa akufi na 2011 ouais akufi na 2011 na masekite sala ya zambita sala ya zambita salo tangu talunge ye ngunga tabule yo tabula ya zambita salo yo pasi na time ye wansanga na mese kikatula nsoni ya zambita salo ya tatsala deja papa tatsala ya sala kange papa salo yo mulolu tabule ye zami masale ye isanga sala papa azukanga sale kusanga sala rafa mbita salo muta dibunga ye bakala dibaye sosabuala ya nzambe itasale papa tatsala bampangi nzambe itasalo mulolu tabule ye zami masale ntangu talunga ya nzambe itasalo zami masale papa masale nzambe masala ya nzambe masalo yo kisanga sale ye ya tatsalo yo ya tatsala deja ya tatsala papa tatsalo yo ambala tayimba ye papa ne tayimba wachoko tayimba ya nzambe masalo wangala tayimba nzambe masale vachina tayimba nzambe masalo yo. Merci vraiment le pasteur JC le lot ceux qui a pour la témoignage tous ceux qui sika afani na kiti afani na kiti ba kabele bambo afani na se na kiti ne toko ba kabele bambongo bato aveni bazoke mawa balobi abelaka nzoka nde yende sorcier azoboma bato na famille. OK, tous ceux qui wana est-ce que tous ceux qui témoignage épisode tous ces oya mbalasima le baso yeko zani par rapport à bato sur bandi témoignage na yo ya épisode oyo donc continuer surtout côté sur la profondeur bando kufa kinde le sala kinde kufa ki tout donc côté pendant la mozindo numéro contact ya yo pesa affiché wana oko pesa pe na monso ba pour faire contacter ba ko zone le pasteur JC vraiment na senga na bande konyo so ba olanda ngai bazala toujours branché na chaîne na biso pour être makambo ebele za liboso o biso tokoloba pe tozana ba temps to sala ba prière pour être to sunga bande konyo so bana bakaba na ba problème pour être nzamba likolo sa nini a libérer bango ya toko so ka témoignage te to memeli ba to lobi sans solution
te makambo to memeli batuki sifi batu balandi biso tina suka balandi mate ya tina suka sima na yango batu bazwa délivrance batu bazwa ba délivrance na vie na bango batu bazwa kimia na vie na bango batu bazwa solution batu bakangolama ya batu ebele bana ba problème na Kinshasa na poto na étranger na ba Gabon na ba Nigeria wapi ba Cameroun ba mboke ebele ba France ba États-Unis wapi ba isika nyoso ba Hollande biso na mokili na biso yo mona ete batu bazoluka loboko nzambe yango biso toyete nzambo biso toye na ye atsala makambo minene poto toyeli bango nzamba sala atika la ka wana te matsa nini asala pesa bango ba solution et puis numéro na biso ya contact numéro na biso ya contact ya WhatsApp na biso eza 081 25 69 447 plus 243 081 25 69 447 yango nde numéro na biso. Ok, Nzambe gisala. Nzambe tasala. Mpi amesala. Voilà. Nzambe mpi amesala. Nzambe mesala. C'était le pasteur J.C. Mboma, le frère de Papi Mboma. Tozana et on continue toujours. La prochaine to côté Souboy parce que après on a liwa il y a pasteur J.C. Mboma. Akufa kiloni salama qui après liwa nae. Vous a toujours branché, vous a connecté. Azawa numéro des affichés, on a bobingaé. Vous avez mon numéro des affichés, on a. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Moukwa. Je dis un grand merci. Na maman Tiffany, mère boss. Babi le 17, Botama et la mouya moi nayo. Dadi Moukwa. Maman, nous avons toujours on dit vidéo, message. Moi et l'autre, moi rata et bigam. Ça comme on la servante de DJ, regarde ma caméra. Voilà qui a calé le beau Nzambe, nous est toujours. Bobi le 17 mai, Botamo et la moi Nabino, Bokoma, et ça m'a bien message, ça va nous faire du bien. Il est toujours à l'Obara, bafwa, bachala, vitamine collé. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Azamwana motote, boa kosangai, abongwa ni pete, boa wangana, Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima, atako babakola ki mafuta na musakolima. Lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien, lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi. Kolapye mapapu, masope mafuta, toko kesitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi. Azamwana motote, boa kosangai, abongwa ni pete, boa wangana.